Merci beaucoup Balandi ya émission Moseka de Malewa moderne. Bonjour. Bonjour. Bazolando partout na poto, on expliquer biso ndenge basala kwanga. Obanda ndeni. So bandaga opikoli manyoko, tiena mai, olongoli poso, sukoli, ale. To bandi siko ko pompe. Ko pompe ndeni. Ko pompe nde yango na zo yungo lawa. Na simale. To bandi ko balola ngone tifufu. Otiena singa okangi, otokisi kwa. Ya solo. Boteka ko teko ya kolio be koteka. Toteka ka? Est-ce que bilangeza musiko beza pembeni? Bilanga eza musika. So koto pasi nini na bomona kabana mboko bovandi o? Tomona pasi na makambo ebele. Bilanga eko musika, eko mpozwa bilanga. Liboso ezalaki bien. Awa pasi tokomi avozwa bilanga ifoko kozwa musika. Kosomba manyoko musika. Makambo nyonso ekomika pasi na pasi. Ebongo so kolia. Kolia kutu koloba te pasi na pasi ka. Ya solo eza pasi makasi. Me balobiki koto boaka bolia aka pondo. Koto ka pondo matembele ngai nde biloko toliaka. Ya solo Merci beaucoup Balandi émission Moseka de Malewa moderne bomoni kaka boyoki nde mama na biso lobi koto ba kolia pasi ba viva mi kaka ndenge azosala bakwanga na ye oyo mais pasi ya vi moko na ebiti bande na biso poto bozolanda kaka bomoni basalaka kwanga obo kwanga eteka maka 3 euros kwanga moko bomoni basalaka ngo babanda ngo boye nde mama na biso a expliquer biso musu yango batie de na mai awa bomoni bosala ngo ndeni wana nde sikoyo misisa wana toliaka misisa bolia yango toliaka bolongoli misisa botie na moi après bolie bolia ngo ndeni toniki na machine tolambi fufu. Merci beaucoup Balandi ya émission Moseka de Malewa moderne yoka pasi oyo na Congo olandinde mama na biso lobi misisa oyo banikaka yango misisa kwanga oyo batie na moyi kaoki après baniki yango toza na kati ya mboka plateau de bateke mboka bengami na ndako pembe kande bozomona kaka ba condition de vivre obomona bandeo na biso bazo vivre awa na kati ya mboka plateau ya mboka bateke Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne.